Sango ya pasipe mawa na bakristu nyonso ya combat spirituel ya Kongo Kinshasa pe ya mokili mobimba. Sima ya mikolo misatu ya bokundi nzoto ya papa Ezekiel Joseph Olangi Oshwe oyo azalaki mokambi monene na combat spirituel. Molongani waye mama Olangi Oshwe azongisaki bongo molimo epai ya nkolo na mokolo ya lundi 4 juin 2018. Micro ya Fantastique Info ezalaki simate bongo tokendaki epai wapi ezwamaki eglise waye sima wana tokomaki pe na ndako epai akufaki. Na wana na mopanzi tomoni bandimi na se ya nzete pene kaka basekwisa mama. Magazine Fantastique Info totikalaki simate. Totambolaki bongo na masina Petro Congo na quartier Fomusuka na avenue de la Paix. Epai wapi tokitaki na école oyo ebengami na kombo ya La Républicaine. Totalaki condition bana bazotanga ezalaki pasi pe mawa. Bakambi wekolo Congo boza wapi pona kosunga bana na biso oyo bakozala bongo bafitiri ya lobi pona kokamba ekolo Congo. Mokambi ekole républicain atikalaki pe simate alobaki na micro ya Fantastique Info. À l'UNICEF de venir nous aider, l'école républicaine. L'initiative que notre promoteur a eue, elle n'a pas vraiment du tout beaucoup de possibilités pour réhabiliter l'école ici. Alors, si l'UNICEF peut avoir une bonne foi de nous aider, d'encourager aussi notre promoteur avec nous là, de nous aider avec plusieurs matériels didactiques, c'est que nous manquons vraiment. C'est les demandons les soutiens, venez nous soutenir. Voyons aussi les conditions que les enfants sont en train de se mettre dans des salles de classe. Ils sont en 4, mais le banc aussi n'est pas en bonne condition. Venez nous aider vraiment par la grâce de Dieu, nous vous demandons les soutiens. C'est que vous avez besoin de dessiner, vous pouvez dessiner. Dès que vous dessinez, il ne faut pas dessiner avec des stylos. Dessinez avec un crayon. Pasi pe mawa na ville province ya Kinshasa. Kinshasa RDC ba fulu etondi momboka. Basolo bana bazobela ba typhoïde ba wese bongo na babalabala. Eza pasi pe mawa Papa André Kimbuta yoza bongo mokambi. Bongo ya ville province ya Kinshasa ba benga yo maire de la ville. Ozotala ta simate bongo pona ko assumer responsabilité na yo ya kokamba bongo ville province ya Kinshasa. 4 Fantastique Info tokitaki sur le terrain bongo na commune ya Bumbu na veni Makelele pona kotala ndenge quartier Baby ba solo ba wese bongo na ba veni. Eza pasi pe mawa bongo bana bakozwa typhoïde te. Bakozwa malaria te, maladi ya ndenge na ndenge ekoyela bana pe babengi kolera. Eza pasi pe mawa tondongwana te bongo soki tozali bongo ba politicien toluka bongo kozongisa misu sima pona kotala ndenge ni toki kosunga mboka na biso Congo. Maël était congolais, Alif Maël était. Maël n'est pas makamusu ya zénil, mais makabatina penda bazala ngote. Tala babalaba, tala ndenge salité za boy. Est-ce que boy penda za malamu? Ezo fing sa penda Congo boy. Tout gouvernement na mona kananga ngote. Donc ezaka mawa mingi. Gouvernement ka komboka gouvernement mais tala na boy. Salité ya bazo zola na salité bana mukana salité. Donc gouvernement na biso comme si basala parti tout le monde a parlé monsieur na ba commune monsieur ce monde ba olandela makambu de près mais na ba commune de tuezaba ba ki pa penda te to senga na bango kaka urbanisation ezali ministre na mwa zali donc monsieur na bango ezalani auto senga pendeza donc ba canaliser nanu ba tia ba place bona batu
babanda osama donc babala nzela eza salite potopoto ntango mbula ebetaka donc moto abomisela balabala aza te gouvernement kipa teke kobongisa babalabala na ye même ni chef dikata asala mosala te yango moni lupango moko bazwa responsabilité ya kobwaka bamatiti liboso ya lupango na ntango baboka matiti boye donc matiti eza baconséquence ebele epesa bamaladi babiloko ya ndenge na ndenge puta bamike baosakana awa Tokobunda na mole biso tokobunda na zote biso tokobunda atako bapasi atako minyoko na Congo Kinshasa kokamwa ba ONG etelemi ngwi mpona kosunga bana bitike pe ba veuve. Magazine Fantastique Info ekutanaki na moko ya ba ONG wana na kombo ya bana mboka Asbel oyo ezwami na ville province ya Kinshasa na commune ya Masina Petro Congo pe na quartier abattoir na avenue Bukala Nzoko numéro 1 oyo partenaire na ye na kombo ya Choral Banamboka a organisé qui concert moko en direct depuis Oulen Namboka France. Tout landa message ya président ya ONG Banamboka Jean Lufunga. Mesdemoiselles, messieurs, étant donné la conjoncture économique et la situation politique du Congo RDC, plusieurs enfants se retrouvent orphelins et vivent dans les rues. Depuis 2004, la chorale Banamboka d'Oulin a donc décidé de leur venir en aide. L'objectif commun de notre projet est de subvenir aux besoins des enfants en leur proposant une famille d'accueil, un endroit où dormir, un repas et un avenir en favorisant l'accès à la scolarité et ou à l'emploi. Notre action a commencé avec 10 enfants orphelins. Parmi eux, 6 sont devenus parents et subviennent aujourd'hui aux besoins de leurs familles. En 2017, la chorale Banamboka d'Oulin a pris en charge 6 enfants dans leur scolarité. Nous envisageons d'ici fin de 2018 que vous parviendrez à soutenir au moins 10 enfants. Cela grâce à votre aide, cher public, par les concerts et autres prestations rémunérées que vous confierez à la chorale Banamboka. Tous ces enfants sont placés en famille d'accueil et attendant la construction de l'orphelinat. Aujourd'hui, nous avons 50 enfants que nous aidons ponctuellement grâce à l'envoi tous les 2 mois d'un sac de riz, un carton de poulet, 10 kg de haricots et 5 kg de sucre. Cela reste un geste humanitaire que nous aimerions faire tous les jours. Pour rendre le projet possible, ma femme et moi avons mis à disposition de cette parcelle pour soutenir l'action que Banamboka a mise en place. Aujourd'hui, grâce à tous ces concerts et autres sommes d'argent perçues, Banamboka est heureuse de vous annoncer la création d'un centre de formation en informatique et coupe et couture ouvert depuis le 15 avril 2018, dont les premiers bénéficiaires sont les veuves et les orphelins. Nous souhaitons qu'ils puissent s'assumer seuls. Telle est notre préoccupation. Grâce à la dynamique de Banamboka, nous arrivons à subvenir aux besoins des orphelins par leur don régulier. Nous sommes dans une perspective
œuvre de construction d'un orphelinat sur l'autre partie du terrain pour accueillir les 6 orphelins qui n'ont pas de famille. Je remercie toutes les prestataires et les gestes qui nous font droit au cœur. Bon concert. Je vous remercie, votre bien-aimé Jean Lufunga, papa de Marie-Lou. Oyo likambo ya somo pe likambo ya mawa. Na Congo Kinshasa, matanga to bibembe ebongwana na ba fête pe bisika ya esengo. Na place ya kolela. Magazine Fantastique Info ekitaki ebongo na esika baza kolela bibembe. Bo tala nde batu baza ko kata mabina pe baza ko mela lokola fête. Bolanda.
papa ya Rossi Chumanga Mukendi, jeune activiste oyo basilaki koboma ye na mokolo ya le 25 février 2018 na marche ya comité laïque de coordination yambo na liwa na ye atikaki message na homme d'affaires pe initiateur ya mouvement citoyen les Congolais debout syndicat de Golo Boye Tolanda. J'adresse un message parce que je sais que c'est un mouvement créé par syndicat de Golo. Le syndicat se rappelle de moi quand je venais chez lui à la maison, en bise, le lundi, le mercredi, le vendredi, pour lui encadrer en mathématiques chez eux, pour lui faire tous les travaux de vacances. Il me donnait la voiture de son père pour arriver jusqu'à Boutex Africa, donner cours à ses cousins, Jean-Marc Lem, Julie, qu'il se rappelle, moi j'ai encore bonne mémoire. Et c'est en quittant chez ses cousins, en remontant jusque chez moi, en Gab, je suis juste le moment de me déshabiller, de faire une douche. Je vois un communiqué passer de la mort du feu ton père, le Kolo Siam, qui a enterré mon oncle maternel. Quand il m'a remis un chèque pour aller à la banque de Kinshasa, où il a mis tous les services funéraires à mon nom. Mais j'étais encore trop jeune. J'ai tenté de le voir quand il a eu des problèmes à la banque de Kinshasa avant de créer la nouvelle banque de Kinshasa. Je sais que tu me vois. J'ai fondu, j'ai vieilli. Mais souviens-toi de moi, là où tu es, en Angola. Je sais que tu as beaucoup d'argent. Mais fais quelque chose pour tes frères et sœurs congolais qui sont restés ici. Moi, personnellement, vous me voyez, peut-être vous ne me reconnaîtrez pas. Mais je suis encore vivant. Quand je venais chez toi à la maison, ta mère qui a pillé le pondou pour me servir. J'ai tenté de la rencontrer sur l'avenue du commerce. Je ne sais pas si elle est encore là, vivante. Mais je suis là. Soutiens tes frères qui sont dans la lutte au Congo. Soutiens-les. Parce qu'ils ont le même objectif que Mukendi Chumanga aussi. De libérer ce peuple de la dictature qui est en train de s'installer petit à petit. Là où je te parle, il n'y a pas d'eau,
pas de courant. La vie est devenue intenable, impossible. Pas de transport. Les routes, les 5 chantiers là, c'est de la poudre aux yeux qu'on nous donne. Songe à faire quelque chose pour sauver tes frères et sœurs qui sont restés ici, en République démocratique du Congo. Si vous ne faites pas quelque chose, on va tous nous tuer. C'est un appel que je te lance personnellement en tant que mon ancien élève, syndicat de Kolo. Oyo mbongwana ya kokamwa moto na solo katope moto na kisi oyo toyebaki na kombo ya Vasco Kisimbi Mandona asili kobongola motema akomi na kombo ya frère Daniel. Bongo magazine Fantastique Info ekiteki wana tolanda ndenge nini bakisi pe biloko na ye esili kozika na moto ya Nzambe pe abengi bato ya soloka to pe bato ya kisi basala lokola ye babongola mitema na bango. Yango ndeko mwasi oyo lingaka kaka mibali ya mbongo ebele balimwa bakota na bajipi bakanisa jipi oke bakota na mabumanguma baluka bango pe bamonana te. Soki mobali alingi yo ava kolinga ye kende gumba mabolongo na yo tuna Nzambe aza mobali ya pi na yo aza mobali ya malamu to ya malamu te. Soko za muto ndimela Yesu kolo pe mobikisi na kati ya bomoi na yo Yesu akolakisa yo kolanda ye te. Soki poza na Yesu kati na yo rendez-vous akopesa yo ye moko akokima moto na Nzambe. Amen. To progresaki kangu to progresse to bimi na kati ya mutuka nazomona mboka moko banda na bota mana na mona mboka wana te éclairage ya makasi to eko koma liboso ya lupangu moko apo utiliser bango ko balusa bango bampuku soki mutu moko boye tomoni azwi mbongo bandoki to bamazisia pembeni basignale mikolo mbongo ekoti na ndako wana tokotinda bampuku bake kolia mbongo wana to balimwisi mbongo wana okomona guerre ekoti na ndako mwasi na mobali bapanzani to babengani ndeko na bango moko aki na ndako ye mutu ayibi mbongo me ye te eza biso nde mutu tosalaka nini tosalaka biloko wana topokresaki tomonaki makambu ya lolenge na lolenge na kati kuna po témoignage za molai po to progresser dimanche wana tokozongela ngo lisusu mwa parti tangu to progresser toye kokoma liboso ya salle moko tokoti na kati tangu tokoti na kuti basi misusu ya kitoko me makolo na bango na balopela mbisi misu balopela nguma na moni mwasi boba kitoko liboso suki tina se lopele na ye ya nguma na yoki somo kopusa na pembe na ye abengi nga na kombo na ngai Vasco pusana na kamwa kia yebi kombo na nga ndenge nini tangu na kamwa na sa motema ya yebi singo dozo kamwa na yebi kombo na ndenge nini na yeba kiyo banda kala tolukaka yo tozalaka na projet na yo bokoya koyoka nyonso wana ezalaki lie ya famille na nga moto ebanda kodeklare ngai yango nazoloba na pokwa lelo bato nyonso balie ya famille edeklaraka bango oyo ekondakanaka bango au nom puissant de Jésus ekokata na liboso na bango ayebisinga pusana na pusani moke nazobanga grand maître wana ayebisinga wabilandanga na lande na pusani pembeni na ye alobi Vasco na yebi posa na yo nyonso oyo ye koluka Satana,
Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okikwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Onipanda, cha-cha, tozumiye. L'indépendance, cha-cha, tozumiye. Okikwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Asoreko na bako, bayokani motomoko, nakonaka na cartel, balikani na frokoma, bolikango kazabubu, elumuma na kalondi, boliatombe kamitatu, oesanja mutakanza. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okikwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okikwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Tubakidi. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okikwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Table ronde, table ronde, table ronde, indépendance. Ukisanja, table ronde, Kenabolia, indépendance. Nadelboy, table ronde, Nalopes, indépendance. Moningai, table ronde, Nailunga, indépendance. Elikinda, table ronde, Nabaiz, indépendance. Naimamana Sagara, table ronde, Bolikang, indépendance. Oh, Kashamura, table ronde, Yenakib, indépendance. Yenachombe, table ronde, Nakasongo, indépendance. Oh, table ronde, table ronde, table ronde, indépendance. Tubakidi. Table ronde, table ronde, table ronde, indépendance. Oh, Nadelpore, table ronde, Tigusare, indépendance. Tosi tosui, table ronde, Tosuyango, indépendance. Nipandae, table ronde, Medekwae, indépendance. Aïe, table ronde, Nalaye, indépendance. Yenasmeti, table ronde, Narole, indépendance. Nadesclave, table ronde, Nalilare, indépendance. Nachevene, table ronde.
indépendance.